Bonjour, bonjour, mbote na mino surtout bandeko nanga obolinga mama Eliani tu mbote na mino tout se pas na émission na biso préparer nous pour le mariage wa bino mama Eliani tu na pesi bino mbote ebele. Bon, est-ce que vous allez bien? Bah, santé na bien les années. Est-ce que vous avez mal de mon côté? Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est dans la baka, allô, bonjour. Bah, na bobenga ba maman, bossa nini, bobenga ba papa. Et monsieur na biso yango bandi papa nous pour le mariage. Ensemble, suivons maman Eliani tout. Tola na maman Eliani tout. Maté ya maman, Eliane ni tout. Merci beaucoup na bien surtout bandi konanga nde bodef sarangai. Matoyi po na kwa so na bi. Allô, bonjour. Bovanda kana bo disposer ata na bino. Merci beaucoup, c'est dans mes habitudes à couper ça. Merci pour n'aider cause on a vendre 10 minutes 20 minutes kota mama ile anito eza ba website mama nito ngana zapaka yote ngaso na téléphone qui na oti na suka na linga ko zaper yote binabi. Merci mingi naza vraiment très reconnaissante na bino surtout bande ko nanga na me na mai yabe ya Zakari yabe ya Zakari yanga ya tango pas petango bisengo ya nanga ya motema ya ba Zakari oyebi ke kofe tondaki na mai ya ya ba Zakari kofe tondaki vraiment na mai ya mai de cœur mai ba Zakari à moi ya Zakari na passer message pas na yo eza na bande ko ebele ba komeli ngai inbox batumi ba komeli ngai na WhatsApp balobi ki maman ili anitu nyoso tozora kaka ya Zakari toza na posa ya komona ya Zakari alors na passer au message pour na batu nyoso to ba kotala ba yoka naza na posa ya réponse na yo o sa elanga ona ndenge ya voice au peut savoir réponse na ndenge ya voice na yo sa bango ceux qui okoleka na émission ba mona yo babi baza na posa ko mona yo parce que je les ai cassé les oreilles avec le nom de ya Zakari baza vraiment na posa ya ko mona yo solo na papa la biso papa Zakari Tulomba ceux qui appellent sur permission au koleka na émission pour pour le mariage pour ba sani ba mona yo na le bio na permission pourquoi parce que le to solo na makambo tali transparence na kati ya ndaku ya libala ya monde masolo ya lelo le naza na kaete sona na kaete cela veut dire que mama Eliani tu ayeko sona bino makambo oya eutie na kati ya motema na tato kosangisa mususu ndamu me wana YouTube mana kati ya motema conseil ya mama Eliani tu mateya ya mama Eliani nitu oya kuteli na nga lelo soza posa ko tebe émission nga bo s'abonner en tout cas bandeko bo s'abonner tous a besoin ko atteindre ba nombre moko bo ya ba abonner pour ça biso bien bo s'abonner so ko tele émission mama nito sepel nango luka pe otindela bandeko mususu parce que batu mi pe ba mama Eliani tuté o ba yebi ete yo so ko tali est-ce que za WhatsApp na yo luka o sa nini o partager eza bo senga o na o senga bino ezali obligation te mais je vous le demande, je vous demande de partager les émissions avec vos amis, avec vos connaissances, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne connaissent pas encore cette émission qui est intitulée pour nous pour le mariage. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne connaissent pas encore Maman Eliani. Alors, faites-moi plaisir, essayez un peu de partager mon émission avec vos amis et connaissances. Ça me fera toujours du bien. J'ai besoin d'attendre un nombre d'abonnés pour que ça puisse encore aller un peu. Qui est de ce moment à Liboso, qui a des exigences à YouTube, alors j'ai besoin de votre aide. Maman Eliani tourné tout sur la bino de tomesana kosolo na pesi bino surtout mbote mingi Nathalie na Toronto na pesi papa Jean-Thierry Kabengele na maman biso Véronique na pesi bino mbote na bino vraiment ebele ka kuna na kata Toronto na moni susu maman biso mama Maggie moi si abatu ya apôtre Bingel kuna na Toronto boka malingo mama lamu na pesi bino mbote belé mbote mingi na bande konanga o batala nga na Angola mama Inège nazoki déjà coup de fil déjà Lisette abenga kinga Lisette je te fais de gros bisous en tout cas merci beaucoup na bino surtout bande konanga toujours sur la makambo et telle transparence na kati ya kwa libala il faut bande côté ba ke libala ndenge zabo ezana ba exigence nango ebele il faut to yeba côté ya bana so ba okene na mabala ba papa oyo soko zo balisa mwana mobali maman ozobalisa mwana mwasi mwana mobali pe azana besoin ya conseil ya ba parents ko ba ndenge ya ko vanda na mwasi na kati ya ndako libala tout compte mwasi azana besoin parce que charge wana mingi to mona ka famille ya mobali batika mingi mwana mwasi il faut ba éduquer faut balisa mobali pe aza vraiment na besoin ya ko ba ndenge ya ko vanda na mwasi na kati ya ndako libala le to so masono telle transparence na mabala mingi transparence ezate mabala mingi azana transparence te mabala mingi azana
dialogue, voilà pourquoi tout le temps il y a des problèmes, il y a les hauts et les bas, tout le temps, maba les comme bololo, maba les comme ngai, maba les comme na goût à vinaigre, pourquoi? Parce que maba la mingi, il n'y a pas de dialogue, c'est les bas les un dialogue, t'es en transparence, t'es les bas la té. Moi, si na katanda kwa libala, mobile na katanda kwa libala, moi, s'il faut y avoir obligation, mais exigence, libala, mobile peut de ton côté aussi pareil, il faut y avoir qu'il y ait na bali, il faut la transparence. Tant mobile, zo vivre dans le yomoko, kenda kamusala, na moto retourne en fiche de paie, na yazate, moto retourne yo obimi na 12h, aux 20h azate, aux aïmoko libre comme l'air. Même à tata boza ba fiancé, moi c'est vraiment à cause de la pouvoir na makaste ya ko bana ko s'imposer à tout na ka obima ki ko te erni non. Mais erobali déjà moi si anakatenda kwa libala, il faut y parce que je ne vis plus seule, je ne vis plus pour moi. Là, na comme que vivre dans mutu mususu. Quand on comme vivre dans mutu mususu, il faut na la pima kambo ça ni SPL ça molonga inanga mutu oyo na zo vivre na eza vraiment très important. Na kanisi matiti l'angolaise kuna na Toulouse ça d'accord nanga pese langa ba mama biso to ya Toulouse kuna mbote na bango ebele biso mama Hélène to sali bino vraiment ba bisu ebele merci na bonde ba disposateur na bon pour na maman Hélène ni tout. Toza na moi souci moi mingi na communauté na biso na kati ba couple na biso za mingi na ba problème par rapport à comportement ya basi tout compé comportement ya mibale. Comment moi si oza kati ndako libala mobile oza kati ndako libala moi si aibi ata salaire na yote aibi to so ba futa ko combien okomona mobile chaque fin du mois otinda ka mbongo na famille na yo moi si aibi te ke otinda ka mbongo na kati ya famille la fois passée botaki lisolo o na yebisa ki bino ke ndeko moko ya mwasi azalaki kovivre na basemeki neka na distance pourquoi parce que mobali mutakotsa ki zizaye na kati na bango ayebisi bandeko na yeke mwasi nanga linga bino te ayepa mwasi ayebisi ke bandeko nanga balinga kota kaboli bango po asa nini diviser pour mieux régner wana eza libala te libala ko kozala ndenge wana te libala ya déjà famille bosangani famille ya mwasi na famille ya mobali faut bo vivre avec okomi batu moko bokomi libota moko transparence est très important na kati ya ndako ya libala ba papa mingi tant mususu mona beaucoup tana makambo mibali o mingi basa bazo bingisa basi kuta na Afrique bozo kuta na ba problème basi ba osani ba okima bino mususu zape ba faute na bino moko pe ba papa basi baza ebele ba mususu mona zo kende ko bala na Afrique parce que awa déjà ça bali libale boité asali nini ake na Afrique ake de osani ake de ko bala na Afrique nzoka nde mutu o amoni déjà physique na amoni ndengo ozali tango zo bala ye aluli yo asepeli na yo tango musali ngaka oza amulai tango musali ngaka ya mukuse ya mbinga to ya muke eza déjà asa moni yo mais mutu oyo ke kolinga kuna pona kombu ke yo zaka na poto osali ni akolinga na facilité OK eza na motema te eza bolinga motema ta lingi yo te moi si tango zo ko venir kata ndako libala soko lingi aza na soumission aza la bien na yo papa yo pesa moi si bolingo ata bible bina bino ke mibali bolinga basi na bino esengi na mwasi aza la soumise mais sengi na mobali alinga mwasi mobali tango saka première part kolinga mwasi je pense que première part ya kozana transparence fait ou tapa na yo mobali respect à liboso ou tapa na mobali pour moi sinon aza na soumission moi sinon aza malamu a vivre bien na yo alingo mingi yo faut l'excellent mpe bolingo ke mwasi na nga na linga kayo il faut ba ko protéger mwasi na yo il faut oyeba kolinga mwasi na yo. Ba transparence autour ba nakati ya mabala est vraiment très important trop même hein est vraiment important makasi vu qu'on était une ebsekinga ma sœur mais là ka mind ko nanga batela motema po makambo yo kaka eleki mingi hier je n'aime bien je te fais de gros bisous ma grande sœur na yo ka ba voice na yo ka la mingi te ko banga te dans ça ka ningo singinga. Transparence autour le bela eza na ba couple mingi komona mobali atindaka mbongo na Congo mwasi ayeba te mwasi atindaka mbongo na Congo mobali ayeba te wana eza mabe wana eza couple te wana babengi yango couple te wana bozo vivre mabe couple faut eza na transparence mwasi faut ba salaire ya mobali faut ayeba salaire ya mwasi mobali tango zo kotinda eloko na Congo il faut mwasi na yeba ke yo tindi na tinde eloko boye na famille na biso mwasi pe pareil lisolo na obetela bino ndenge za boye il faut boyeba ke ba mama mingi bakota ba makelemba basi mingi bakota ba makelemba ba na kati ya ba muziki siko tango oza na kati ya muziki oza na kati ya balikelemba na yo mobali na yo ayebi te bongo siko ozi problème soko ozi problème eke bato alikelemba na yo wana bato muziki no ba correct te omoni pa mbongo ne kokende mbongo ne kokende ka bo sans trace ni vie ni koni mbongo sa nini mbongo ikende pona nini parce que oza na transparence na kati ya ndako ya libala na yo te
mobali mpe pareil okolongwa a na Congo okolongwa a na poto oke na Congo yo wana okamati osombi lopango ntango osomba lopango no na Congo to osombi mwa bis na yo mpe importe eloko okosala mpona commerce ntango okomonaki ezomarche te okomi na kati ya ndako na yo okomi kanda okomi kosilika moyebisa mwasi na yo vérité ke normalement lopango na somba baescroquer nga eza te parce que tu as fait ça en cachette lokolo batamaki moyebisa na mwasi na yo vérité eza te ntango mosu okendeki na mwa minibus na mwa boye na Congo esalela commerce ekomi kuna commerce yango ekomi mpasi lelo ekufi chauffeur akomi kokosa yo ebelisi yo mutu sikoyo moyebisa mwasi na yo vérité te ki ngai mwasi na nga tala ndenge eza boye na commerce mo boye ezosimba te eza te okomi okufa na motema lobi AVC okomi na makambo na kati ya motema ntango asuna maloba te okokosola lisusu te moyebisa susu mwasi ke tala boye eza te eza malamu te bato mingi okomona baza na makambo bakendaka ndako ya Nzambe basambelaka mosu okomona aza berger na église okomona aza diacre okomona aza boye donc peu importe poste akozala nango na kati ya lingomba na ye peu importe poste oyo aza nango na kati ya église mais avivaka malamu na mwasi na ye te moto mosusu okomona ye mwasi oyo aye na kati ya ndako balalaka na ye balamukaka na ye mais apesaka mbote na ntongo te po apesaka bonjour ma chérie basi mingi je t'aime babosana yango na vie po mobali ayebisa mwasi na ye que je t'aime mobali aloba so na mwasi je t'aime te mibali mingi soki asakoti mwasi na kati ya ndako mpo na ye amoni c'est bon na si na bali au point barre non les hommes c'est pas comme ça les femmes elles ont besoin de votre affection c'est très important votre amour il faut exprimer l'amour à ta femme il faut toujours montrer à ta femme que tu es ma femme tu es mon âme sœur je t'aime et je t'aimerai toujours verbe aimer il faut savoir conjuguer les verbes aimer à ta femme c'est très important il y a beaucoup de femmes qui perdent leur confiance il y a beaucoup de femmes qui perdent leur confiance en elles-mêmes. Tu commences à te regarder, tu dis, est-ce que je suis belle? Je ne suis plus belle? Est-ce que j'ai grossi? Est-ce que j'ai maigri? Est-ce que j'ai noirci? J'ai éclairci? C'est comment? Pourquoi mon mari ne me dit plus de belles paroles? Pourquoi mon mari ne chante plus de belles cantiques pour moi? Pourquoi mon mari n'exprime plus son amour envers moi? Ça commence à tourner dans la tête de ta femme. Ce n'est pas bien. C'est très important de montrer à ta femme que tu l'aimes, de prouver à ta femme. Il faut prouver à ta femme que je t'aime, tu es mon amour, je t'aime. Il faut aussi être transparent envers ta femme. C'est très important. Bah papa, et ça vraiment important ma casse. Mais ça je n'ai pas sabino c'est parce que ngai naza mutu ya bato ya koswana ba mama topé ba papa. Oka moi c'est sabi maman il y a ni tout. Nakoki même pas. Nakoki osolola na été. Mobali nanga parce que ça sert à rien. Il me donne pas de son temps. Il n'a pas le temps vers moi. Il n'a pas le temps. Il travaille toute la semaine. Surtout comme le week-end, il va chez la famille, il va visiter les amis. Quand on était confinés, c'était encore bien. Hein? C'était bien, mais pas trop bien non plus parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sont disputés. Il y a beaucoup de couples où ils ont parce qu'ils n'arrivaient pas à rester ensemble pendant longtemps. Qui va vendre toute la journée 24 heures sur 24 parce que comme il n'y a pas le dialogue à la maison, c'est pas facile de vivre avec une personne. Dialoguer, ce n'est pas facile de vivre avec une personne comme ça. Il faut faire de ta femme de ton ami. Pour moi, c'est comme un camarade nayo, comme un ouverte pas nayo, ça dépend de toi, le monsieur. Ça dépend de toi, papa, le mari de cette femme-là. Yo no kosa moi ça comme un camarade nayo. Il faut ça ouvert na moi sinayo. Il faut ça la transparence na moi sinayo. Il faut ça la dialogue na moi sinayo. Il faut ça va dialoguer avec ta femme. Boy ba pe koza bien. Et ça na munde ko moi si moko apesi ngai moi si jeune fille parce que on a moi elle n'a que 25 ans, elle est ma fille parce qu'elle n'a que 25 ans bi maman, mobile nanga et puis photo télé mais elle âge. Tu as 25 ans, tu épouses quelqu'un qui a déjà 45 ans. 15 ans de différence, c'est énorme. Et c'est belé. Ils ont vraiment ébélé. Yo papa osé déjà à âge avancé. C'est la moins une différence à 15 ans. Non. Différence à 15 ans, mingi. Moutoisen à 25 ans, on a besoin de cajoler, de chouchouter, on a besoin de mettre mon bata, ça va passer mon bisou tout le temps. On a besoin d'affection à bolingwana. À 25 ans, moi ça attends que moi ça à 60 ans, ça a besoin d'affection. Ozoke ndokobala moi c'est moi za mwana mukie, mozo ko pesa bolingo o ya zozi le pana yote. Nazana makambo ebele ya kosola na bino. To kosola ndambu. Le to sola na makambo ya transparence. Mozo to ya kota moi sima ana kota ki moi mukie, mais makambo to sola ngo après.
Transparence, c'est vraiment important. Moi, si on komi ko kanga ba nini, komi ko kanga yo ba, comment ça s'appelle? Ba preuve ba Western Union. O yo tinda en absence na ye, o ya ye bakate. Moi, ça komi kana na kati ndako. Omoni moi na yo komi indifférente. Mibali musupe batu na kate ya, omona moi ça o sekate. Mais pour tout na yo, qu'est-ce qui ne va pas? Asa ne kunate. So komoni ko za prêt ya ko balate, ko vana na mwana mutu te po ba mwana kala bali. Nazwa mwasi na bala bamona peke na mobali na bopilikili bo bokundu bonzoto non vanda na yo moko parce que koza na libala ya beaucoup d'exigences na kati ndako ya libala ba exigence eze belé makasi tango bimi fo ba era kozonga tango ke musalo sisi musala il faut zonga na ndako na yo ero bimi oki kotambola il faut yeba ke na kozonga airtel obisi moske na ke na famille na ke pa ba ami na ngana na ke na 18h en tout cas na 22h plus tard na kozana ndako c'est important. Et ça, vraiment très important. Moi, c'est fait que mon bel n'a pas foutu que combien. Mi bali mingi fiche de peine moi ça mon angote. Moi ça yé bakate. Ba foutu que même ko mona yé mon bali musu bana kati ndako libala. Ya ye alingi ba ye bate banza ko obligé moi c'est que ah yo ba foutu combien bon on opté papa bon oyo sala na ngoni. Pourquoi moi ça ko ba fiche de peine ota ko ba tout ba foutu combien yo ngoy ba oyo moi ça ba foutu moi c'est combien. Et ça dans sens temps. Moi si foye bambo ba futa yo po eba bozi mo surtout bo sangisi place moko bo seli programme ya kati ya ndaku na bino to longola o puto sa boye ndenge to za boye to kotinda sa yango na côté ya famille moi si to kotinda sa yango na côté ya famille ya mobile ta musoza na mwana moko bo orphelin to orpheline mo bo ndeko na tikela na famille 50 € eza pour na futa classe ya mwana ba tikela na famille 50 € eza pour na chaque fin du mois na soki paka na mama na nga na Congo 50 € eza pour na soki paka na koko na nga ainsi de suite eza vraiment important. Pourquoi mabala ya lelo komi mbongo ekoma ko soinisa bato na kati ndako ya libala. Pour ce total mille comme transparence, tu auras beaucoup aimé quand le cambo est allé mon solo. Pourquoi? Tout le monde a baninga out avec des millions. Bon, on y a millions de l'eau au bika pour nani. Parce que tant que mobile a zumbongo a pesé na madame. Et comme il y a madame. Et comme il y a madame n'engue ya nini. Et comme il y a madame. Mais madame a dit que non, bon, c'est monsieur. Même et comme il y a madame. Bon, on y a bon au bika. Ba milieu ebiki pona nini parce que et qui na compte ya mobile te qui na compte ya moi si ba milieu esali nini ebiki yango ndeko ba bengi transparence. Pourquoi mobile azana nini na bolo ba benga moi qui aya comme témoin pour ba biki bato ba vivaka na nini na transparence. Transparence c'est très important na kati ya couple. Si au couple c'est la transparence, couple c'est la dialogue et vivaka bien. Vous parlez de tout et de rien entre monsieur et madame nakatanda kunabino. Bozara na dialogue, bosololaka bien. Bo mona couple na bino pe ko kende bien. Kolobaka te ko sambelaka, o mona mobali musu ko sambelaka, mo bi ko vanda na mwasité. Tu sais même pas dire je t'aime à ta femme, mais au sambelaka. Ce ko sambelaka ni nzambe kuto moni ete. Muto zo mwana misu na ko pese motete. Ce ko sambelaka nzambe ni. Bible yango moyebi na biso ki mobali linga mwasi na yo. Linga mwasi na yo. Comment moto yo lingaka? Oka collecter salaire na yo te bafuta ko combien te. Moto yo lingaka osaka makambo ya bate za na mibali mususu a voyager dimanche azobisa mwasi samedi na butu ke ngalo bi na voyager ah papa osusu bibiye na yo osusu ba réservation vraiment tango onyo surtout okoyebisa mwasi te. N'avait à voyager, je pense qu'il y a un voyage lobby. Moi, si il y a un voyage au ticket, mon thème est étiqueté. Est-ce qu'il y a une bénédiction? Couple, il faut essayer madame beaucoup et sembler la place moko. Moi, c'est n'importe quoi sembler. Mais pour bosser ma place, mon faut miter manabino écoute la miter manabino peut être la polele, être la peine à kimia, esprit peut être la disposer pour beaucoup ça nini, beaucoup sembler la place moko. Transparence, c'est ça vraiment très important. Nakatanda kwa libala et le kodanga na partager nabino badekonanga lelo yango wana. Transparence, c'est ça vraiment important nakatanda kwa libala. To yeba ko vanda ba couple boy ba ko vanda boy ba ko solo la. Bah le but est que cela c'est moi si salaire chaque fin du mois bah doit payer ça en mot de toute façon na mboko ya poto oyo mi bali pour payer ça payer pas si mbongo te boye bien on peut bien bino moko cadeau ko tuka kata na Saint Valentin au bossa la capacité
basi boni ya poto o mobali ayebi kosomba ke nasomba super super onga mama ili ya nitu nazwaka oke moto atalinga ya Marie Paul Elumbu ya Marie Paul Elumbu, je te fais de gros bisous de konanga liputa tisiko etongisami kaka te bande vandaki ezozelo kaka liputa evandi na okaka wana liputa oyo bandeko baota mama ili ya nitu liputa oyo Andrea nanga tindela ngai liputa oyo Audrey nanga tindela nga ba super s'il vous plaît mibali mingi bayebi kosomela yango basi na bango te kina somela mwasi nanga ta kado ya super bayebi yango te bayebi kosomela ta mwasi liputa te me baparent na biso bapapa na biso na kongo toza komona papa somelaka mama kado mama mwa liputa yango oyo botaka papa me awa eske bozali oyo oza na facilité mobali oza na salaire kado ya pambo mibali bona moko batuma mosipike na somela mwasi nanga voiture bakombia merci beaucoup na mfumukanda nanga nzambe abatela pambola oyo mo mfumukanda nanga nzambe apesa mama vi molai mon mari nzambe abatela nga mfumukanda nanga oyo asombaka voiture penza koti na internet tata bengo pona olingi o wapi c'est ça énorme mobile aza bongo koti na internet atali pona olingi marenini olingi o wapi ona lingi o OK d'accord basomelo voiture c'est ça énorme mobile aza ndenge wana babinki mobali ye wana mibali boni na mboko penza ya poto asomelaka mwasi ke asomela mwasi voiture baza combien soki na kutu salaire apamba super apamba okosomela mwasi na te bon voiture ndo osomba olingi mwasi kaka mbongo olingi mwasi pesa mbongo ya kolia ya kolata ya monzele nyonso kaka mbongo na yo po balinga yo bayembango pamba te il faut mwasi avandaka bo oyeba mpe komarke mwasi na yo mwasi mpenza atali ya bi te mobali na nga non umela ndenge abi mfumukanda umela bongo tali obi mobali nanga umela otali mobali obi te nzambe pambola mobali batela mobali nanga nzela kezala na ye mpona parce que ozomona babolamu oyo mobali azosala yo mwasi mosusu omoneka ayaka kaka monene mpona ne mpo mobali aza bien na ye mobali azovanda ne malamu mobali aza kosokipe bien na mwasi na ye omona mwasi aza ne mwasi azo ya sante mobali mpe pareil mibali mosusu bakoma kolinga mwasi apese mbongo non mpona nini mwasi abanda kopesa o mobali mbongo mobali mosusu ko asengi mwasi pesanga mwana so bakabinga mwasi apese te asiliki pesanga mwana so bashemise apese te asiliki pesanga mwana so te mobali nde faut s'occuper na mwasi na yo mwasi okosala mobali no bakado oui akosala okado soka lingi mais kosa obligation te koma kosenga mwasi abando pesa mbongo bino mpe bamama komesa so pesa mobali mbongo te so message kopesa mbongo esili ya ye yo kolia ngo susu te abando chilo kaka chilo lenga mawalu kika mole ko moposa nini obimisa so kutape na mwasi motema pete obimisi ozopesa mais na retour yo ozakelo ko moko te le vraiment meli ento na posa ko so vraiment na bino lezo makambo kaete na yo vraiment posa so na bino bande ko nanga obotala kanga lili nteke mwana mère transparence est très important dialogue est très important bandeko to ba ko vanda boye bo vandi na mwasi na mobile samedi boza ko dialoguer boza ko solola libala oyo ezalaka na dialogue te ezalaka na avenir te libala oyo ezalaka na dialogue te ezalaka mpe na projet te quand vous ne dialoguez pas comment est-ce que vous allez faire les projets de votre avenir non il n'y aura pas de projet parce qu'il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de transparence bo dialogue na mino te bokosala projet avenir na bino ndenge nini baprojet kozala te et puis bacouple oyo badialoga te baza na problème makasi même na lieu sacré baka na problème couple ezanga dialogue même na lieu sacré bana problème makasi lokola badialoga te basesprimaka te po badialogue te bazana bakana sengo mote ya ko vivre ki mwasi na mobali moko boye ya bien même na lieu sacré ceux qui attendent na salon bo vivra bien te bona dialogue te combien de fois na lieu sacré bo na dialogue non bo bando zakara vite limbele sili oyo ba papa ne ba mona ka ki ba onde ba kana bezo ba ona ti ba mama ba zakana bezo te nzoka eza bongo te mote cher la chair est faible ka ndenge ozana mai na makila na nzoto ozana posa esengo ndenge pe mama pe azalaka pareil lokola yo papa ndenge ozali ba couple mingi soki eza pe ko bebe zoki mama te totalaka mingi basi mingi aka basi te mingi pe zabino mibali ba papa nde bobandaka mabe mingi parce que moi c'est surtout kana bolingo moi c'est surtout kana soumission moi c'est surtout botaka nde basi balinga mabala so basi ba bali akuta ndako libala il faut linga lembela mobali alinga la mobali tout mais yo mobali yango oyo bakobala mwasi obali na yo mwasi so bimika mwa nduta buke otali nduta no ko finga nduta na ye omona mwasi komona complexe po
abanda akamata ata se déshabiller devant yo oza mobali obali akomi koyoka soni mpona nini okofinga nduta na ye libala eza bongo te ozobosalaki nduta na ye na nzoto parceke akumbaki mokumba banzoto ezalaka ndenge moko te ntango mosusu après bamaternité libumu na ye ekomi na accordéon ebebi na yango yo konkosani obandi kofinga libumu na ye obandi kofinga banduta obosaki libumu wana eboteli obana banduta na ye parceke aboti po ntango nano abotaki te azalaki na bavergitile te eye koya parceke aboteli obana biloko wana surtout mibali fo botala botika bacomportement ya kofinga basi comportement ya kofinga basi eza malamu te mokanda ya mwasi ezalaka mabe ya kanda ya mwasi ezalaka mabe makasi kanda ya mwasi talaka soki policier akangi yo ndenge ezalaka atikaka te policier akanga yo otiko te akomema mosika parceke basi baka na kanda moko ya makasi papa linga mama mama linga papa botia transparence bosambela boza na losambo bato mosusu kaka couple ndenge eza wana bokotiango kaka jésus so bokotisi te bomona couple ekopanzana bokotisa jésus ndenge nini bino na bosololaka te siko ta bino bosolaka te siko jésus bosola ne ndenge nini mpo jésus aye na kati ya couple bosola na jésus bino mofubana na boza na dialogue tanke bwana na dialogue te siko bosola na jésus ndenge nini mpo bosola na jésus fo bino moboza na dialogue n'est-ce pas Ashley Ndombe est-ce que nakosi toyeba kobongisa mabala na biso eza vraiment important. On ne vit qu'une seule fois, la vie n'a pas de brouillon. Tant que vous s'engagez déjà au vana mwasi, tant que vous s'engagez déjà au bali, vous allez bien à mwasi na yo, bon vivre bien pour vous aller heureux. Liba les essengo boza ko seka, il faut que mwasi na yo comme camarade na yo, mobali na yo comme camarade, avant que nous camarade libanda, zana na camarade na katanda, camarade na liboso za mwasi na yo, camarade na liboso za mobali na yo, oh ya libanda za deuxième, mais oh ya liboso zana ye bozo la bozo la muka yenda za vraiment moningano ya malamu. Oko soigner makambo so de tout et de rien ye wana. Faut ko yeba ko pesa na bolingo, ko koma eloko moko. N'est-ce pas ma tite à l'angolaise, est-ce qu'on a cause makambo na oloba? Bokoma eloko moko. Eloko moko ne ka soki bolingo eza na kati na bino, nde eloko wana so bwana transparence. Nde bokomaka eloko moko soki boza na dialogue nde bokoma eloko moko so bona transparence te bwana dialogue te bokoma eloko moko te bokovanda bolingo moko bobwana ba jeune bokomi lokwa bato moko banuna kala bokomi lokwa bamibange moko boye ngakutu mère ndenge aza na bolingo yo moko onunisi bolingo kozokosela mwasi no makambo yo moko onunisi bolingo noko mokosela mère yo moko po mwasi apesa bolingo ya ebele yo fo pesa nano papa yazongisela ote yo so opesa bolingo te ozongisela bolingo ngo ndenge nini eza dona yo fese bolingo po epazongisela o bolingo bandeko nayebisa bino ke émission koponi pour le mariage yaka mpona kobebisa te me ezaka nde mpona kobongisa nga mama eliani to yaka ovanda mpona bebisa te nalobaka ke ata bato batalingaka 5 eke bayoki mateya nanga bato misato batiaka mateya nanga en pratique yango nde esengo motema na nga na entente sekona nga na ya kopesa bino esengo napesaka bino bolingo. La joie de Jésus à tout le monde. Je transmets la joie. Nga naza muta MT. Basi muso mona mobali na kati mwasi ayina mobali ayina mwasi akufa lelo di musika. Pona nini bolingo zate na kati na mitema. Ce n'est pas bien. Bobo bala na epo aniso bwana bolingo te. Ba papa bolinga ba mama linga mwasi na opese bolingo mama linga papa yo omonaka mwasi ka mutu makasaka na soumission te parce que yo ndo rendre mwasi na yo akoma teti aza na soumission te. Tu sais pourquoi? Parce que l'exaka yete ko linga kaye oza souple na yete voilà mwasi na yo koma na mutu makasaka na soumission te yo ndo komisi mwasi no bongo linga mwasi na yo l'exaka mwasi ne ko linga kaye vivre na transparence na mwasi na yo vivre na dialogue na mwasi na yo omona mwasi na yo awaza mutu makasi te mwasi na yo awaza na soumission lokwa mama Eliani to pona lelo na tiki bino ka nde na lobaka ke Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu abariki tata nzambe kalo saku muna nzambe ndibeshe bana betu bon bye bye.